Shalom, shalom, peuple de Dieu. Na pesi bino mbote ezanga bino Rebeka. Na ye lisusu to partager na bino sango elamu. Sango ya Yesu Masia oyo kosunga bino. Po boyeba tango nini oyo biso tokomi. Ta oyo biso tokomi, fo peuple de Sion ayeba yango. Na lisungi ya Saint-Esprit asalaki biso ngolu biso na bino toyebi malamu. Toutu na bino kokota na 2 jours ya prière oyo bozalaki concentré liboso ya Saint-Esprit. Nayebi ke bozwi ba message, nayebi ke molimo mosantu asungi bino, asalisi bino pe, aide bino po te tokoma bisika tokomi lelo. Ngai pe natangaki Biblia na ngai, me Nzambe pe asalaki ngai ngolu. Ngolu Nzambe asali ngai yango naye kopartage na bino. Makambo mpe Nzambe afongolisi ngai na mutu na ngai yango nani nasosolisa bino, po te boyeba ta nini tozali nango, ngonga nini tozali na yango. Nayebi ke boza malamu mingi na lisungi ya Saint-Esprit tokotanga biso nyonso na Bible ya Romain. Avato bana makam na biso boko comprendre po na nini nalobi to bana na Romain. Pe to bana ko bandaka na Romain na biso ka 19. Soki bato babi to kangami penda awa po awa nde bomoi, awa nde vi na bino ezali awa. Na lisungi ya molimo mosantu. Donc tozotanga na bino Romain 10. Tozotanga na 9 avato bonde la tokota makana biso to tatola nano muto tolingi to sambela. Tozo dresser na prière na nan. Tozo dresser prière na Romain 10 9. Toyeko tatola totangi na kombo na Yesu. Yesu azali kolo. Pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Ndima yango na motema pe loba yango polele na miso ya bato. Bongo oko bika. Totangi dizi ya solo soki ondimi yango na kati ya motema na yo pe soki olobi yango na miso ya bato, Nzambe akokomisa yo bosembo pe okobika pe akobikisa yo eza bongo. 11. Pamba te ekomama boye moto nyonso oyo andimaka Nzambe akoyoka soni te. Yango wana bayuda na te tosuka na 11. Tosuka na 11. Yango wana moni totatoli ke Yesu Masia azali Nzambe. Pamba te Nzambe moto asekwisa ye. Donc tondimi yango na motema na biso pena pe to confesser yango pe na miso na batu ndenga na confesser na miso na bino ke Jésus est Seigneur. Alors tozo dresser prière na biso na moyo kilo sambo o to chukota to la ke yenda azali Nzambe. Po boye baka Nzambe o biso tozo sambela, Nzambe tozo bondela na bino nde Nzambe nini wana. Amen. Donc to bonde na kombo na espoto tika moma o na maboko ya molimo mosantu. Yawe Nzambe ya Israël to tiki moma o na maboko na yo mobatel malamu yude yo. Yondo lobaka malamu yondo enseignant malamu parce que molimo mosantu yonde le meilleur enseignant. To moni bat pasali ba cours ya ba classe ko yekola yo to yeko mona ke na examen na tango ya pratique nde ba échouer. To moni bango côté ya mebate yo mabe, to moni bango ko lakisa biso nzela ba lakisa biso mabe, to moni ko senga bofandi ma basengi mabe, donc nyonso wana parce que bazaki enseigner na molimo mosantu te. Yango tozo senga na yo molimo mosantu le meilleur enseignant. Yaka ko sosolisa biso oyo faire comprendre biso na tango o tozaki na 2 jours ya prière. Pe simba mitema ya bana na yo pe pesa bango bwanya connaissance ya ko comprendre tani toza pe ngonga ni tozali pe bayeba nini o babengi na kombo ya enlèvement pe enlèvement ezali nini. To sengi lisungi na yo yaka ko yede biso ya ko sosolisa biso na kombo na Yesu Masia bomba biso na makila na bomba video na makila na yo. Place nyonso video kokota pe kokende tikati yo se manifester puissamment biso totatoli yo lobi o atatola ka yo andima ka ayoka soni te. Place nyonso ba mema ba video na biso na malamu zo lokumu na mabe tikati batatola baloba yeso bazaki bana Nzambe ba mona yo ko se défendre biso ba oya yo pote kembo ezonga kaipa na yo na kombo na Yesu Masia na bondeli bongo na lobi amen. Nzambe ya Israël le Nzambe ya bosantu apambola bino azana bino abatela bino yende mobatel malamu na moma o tozolanda video ya pesa bino bwana ya kososola tango ni tozali
nini sœur Rebecca linga lobela biso sœur Rebecca linga lobela biso par rapport ya temps ta nini oyo biso tozali ngongani oyo biso toza na yango yango wana nde temps oyo biso toza na yango yango fu toyeba mama papa bandeko basi mpe mibali ngonga oyo tozali nango eza ngonga moko mape alors mosali na nzambe to servant de Dieu to mwana na nzambe ou bien mondimi na nkolo Yesu Masiya ndenge bino mo bokomelaka biso wana Yesu Kristo wana po boyeba ntango na ye ngonga na ye eza te ke enlèvement na yo banda ozelango kaka enlèvement oyo yoka na bibilia wana enlèvement wana ntango asuka deja ekoka ntango molimo mosantu aya ntango asuka ebandaka na bapotre ntango asuka eza pa na biso te oke tokomi na ntango asuka tokomi na ntango asuka moto aloba no tokomi na ntango asuka aza lokuta tokoma deja na ntango asuka banda kala banda molimo mosantu aya na mokilo deja tokoma na ntango asuka po à part dispensation molimo mosantu mutu mususu aoya lisusu te yango wana nde tolobaka deja ntango asuka ebanda lelo te banda mokolo le jour de la Pentecôte oyo ntango Saint-Esprit aye nde ntango asuka ebandi ntango asuka ebandi lelo te oyo tokomi na ntango asuka tokomi na ntango asuka molimo mosantu mpe deja asopa nguya na ye Joël de oyo oyokaka 28 esalami lelo te mpe osalama lelo te esalama deja mokolo ya bapotre ntango molimo mosantu akiti nguya na ye esopani kati ya bapotre na badisciple kino lelo nguya na nzambe eza kosala bokitani na biso molimo mosantu aza kosala mpe ntango asuka yo obotami ti ozokende na suka yango mpe ntango na suka enlèvement tokoki koloba enlèvement ndenge nazwaki enlèvement na koexplike bino oyo molimo mosantu asosoli nga enlèvement ezali te kera nde biso tozelaka arrivé de Jésus te ndenge Bible ezoloba na biso ke na ntango wana Yesu Masiya akoya kotuta mabele te akotikala na likolo nde biso tokokende bakufi bakosekwa nde tokende yango oyo ozelaka ntango wana asuka ntango asuka wana kozelango bongo te ntango asuka zelango tala age na yo to baninga bazoluka évangélisation ekende partout évangile ekende bisika nyonso bato moyindo bato mindele baza kote ya Yesu Masiya azali nzambe ntango wana yo yango oyo ozoluka nani ntango wana yango oyo ozoyiba kaka ntango wana ozomona biso bamiyibi ye totiki miyibi tala bisika tokomi na évangélisation tosimbi bibilia mpo toteya sango malamu towela ntango mpe ngonga tana nga nyonso Rebeka na lection na lokuta na lokuta na moyibi na kotonga na kofinga na kochola na koyina na vengeance na incrédulité na jalousie na babiloko nyonso mokili oyo ya mabe oyo biso tokotaki na yango deja ezali mabe deja ezwaki biso temps Satan yibaki biso tango mais na ngonga moki o nzamba pesi biso Bible elobi ni vous connaîtra la vérité vous affranchira lelo biso toyebi solo totika solo ngo ekangola biso tolingi te solo tika kana munoko na biso mena mitema solo likokota te Yesu Masiya yango bino bozwa kondima amen boso kokomela biso na ba message Yesu Kristo ebongo Yesu Kristo yango to simbieka na monoko pe na maboko Yesu Kristo place na na motema bandeko na ngai na betela bino lisolo moko boye po boye baketa o tozali même makambo banzambe bato na bato babimisa banzambe na bango pona nini ngala monaki na révélation nazaka kola na mosala nzambe moko mosala nzambe ana zai côté ya malamu siko tongo azote ya bien ngana bisenia nazwa matia na ina bomba ona telefone ndenge zala kaka au cas où ke esili nango internet lelo lobité koko beba mais naza na matia na ngana register ona sala lokwa video na banda oyoka yango boyebi nzamba zo ebisanga nini nzamba zo ebisanga bino zwa ngo chango na motema ko chango na telefone te kochango na telefone te poso telefone siko abandi kolakisa nga na révélation wana to solola nga nazaki na idée na moyi ya ndenge zaka muto zwi likanisi na ona moyi na osali kam na nga boye pona boye et le Seigneur m'a attendu tant on a lali yenda iko ebisanga siko na chango na motema na chango na maloba te na monoko na video te po ba prison abandi kolakisa ba prison moko boye na ke se retrouver na kati ya prison wana ba prison bakotia bato na kuta ki pe bato baza kuna bakanga bato ebele na ba prison wana babi na prison bakotia bino nini oyo kozala te bolo yokanga bien nini ezala te nini eloko ezala te nini chargeur ba téléphone ba courant ekozala te o charger ce téléphone na nini soki ke yo tia maloba na nga na téléphone tango ekoki botia makambo na nga na mitema tango toza nango
eza makambo ya nzambe batei yo ndeti nga natangi bible awa touti kotanga na bino boye bozela totangi na bino mibale awa totangi boye bozela nini touti kotanga na bino boye tala nzambe ndenge alobaki naopesa ka référence awa po awa ezoidanga eza mokuse naza baversion mosusu natia na mutu so na bino batotiela bino ngo na mutu eza makambo ebele tozwi makambo ya nzambe totiango na motema tobomba makambo ya nzambe na monoko te na motema nde kosunga biso ekoyede biso biso tobombi makambo ya mabe ebele na motema na biso place eza te mpo na nkolo yesu c'est le moment tozozonga nga na bino su na repentance awa sincère tozozonga na bino na repentance nazwa koyebisa bino ke nateya bino susu repentance oyo malamu namoni oyo wana senema wana comme eza akala bino deya bobwaki na bino yango ekomi ya kala te bozongela te ekomi nango ya kala video eleki toosea mai ya sika kolo alobi su ninyo nzoka bozobosana wana nde ezali délivrance na biso baoyo nalakisa ke ndenge nini tokokoyambola masumu na biso ndenge nini tokosenga nzambe pardon ndenge nini tokoki komikitisa liboso ya nzambe ya Israel nzambe ya bosantu ndenge nini biso tokokosala liboso ya nzambe oyo ndenge nini biso tokokotatola tokokotambola na tia wana oyo bakoma enseignement pour la repentance mais bato bolingi na bino kozongela bavideo ya kala te kokosalisa bino mpo botika na makambo wana comment faire la repentance comment faire tala makambo yesu alingi ndeni talanga na bino toya après eza mokuse me na baverse mosusu na oloba na bino mpo boyebaki eza na motu yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika tozwi bisi wana tokangi ovandobi yesu azali kolo pamba te nzambe moto asekwisa ye wana okangi bibilia ndima yango na motema mpe loba yango polele na miso ya bato bongo okobika yo moko so olobi okiti siko wana totanga 9 okoti 10 ya solo soki ondimi yango na motema mpe soki olobi yango polele na miso ya bato nzambe akobikisa yo to place wana bakomaka nzambe akokomisa yo moto ya bosembo okiti na 11 ekomama boye ozomona ezotikala biso na motu oyesu na psaume ndeti exemple ya repentance otangi psaume na 51 osilisi obandi o yawe yo ozali motema boboto yokela ngai mawa yo ozali motema mawa longola masumu na ngai sukola ngai penza mobimba mabe na ngai elongwa ti biloko wana nyonso ozokitakita wana otiki tozobunda mtu kote okoki te oyebo wana oza nango otali soki otali place oyo okokaki te okontinue pa soki oyebi deja okangi mpo sote baplace ndenge tosotaka obandi yango su na moto tosotaka me nzambe amonake tokangi mpe makambo nde na motema tozosote ta nde tokanga baproblème ya bato na motema to nazwa kobetela kama na ngai sera to na kobetela ye na kobetela ye bien moninga na ngai tala ndenge makambo eleki kuna tala oyo ndenge basali ye baceremonie soki baceremonie tokobenga yango nini banda kala nana na jésus akonsaka ye te banda kala na nzambe abenga ye te mpo lelo bato wana bakobenga ye bakonsake bakobatize ye bongo basala babekatation ya bongo wana nde na okanga bien na oexplike yango bien mpo eza masolo me masolo kitoko nde masolo na yesu masiya ezala biso na mitema ntango ozobeta yango mutu na bisi oza na posa ya bible te obikende na rome place boye yo mo bando oyebise toza na rome totanga yesu azali kolo banda koloba ye palobi yesu azali kolo loba pamba te nzambe moto asekuse sikoyo ntongo yake na ndako na ye azwi rome na fungo lobi mi ndeni moninga nango atangela bible na mutu ngai bible eza te nzambe asunga biso apesa biso nde cerveau wana tozwa nyonso ayawo ata katikati ata mwachi ata kiteni ezala na mitema evanda biso mpo esunga biso toyebana kose défendre ntango makambo oyo ezoya amen na koti na likambo mama na video eloko na ngai nayebisa bino peuple de Sion oyo ngai na comprendre na 2 jours ya prière oyo bino bozalaki na yango biso nyonso totangaki bible oyo atangaki bible te nayebi te bamisusu batanga na babible deya mikolo nyonso me mosusu ndenge atangaki mpenza bia nani natanga boye te natangi mpenza biblia malamu oyebi nini oyo nzambe asali ngai ngolu Dieu m'a fait comprendre que temps eza mabe ngonga eza mabe
enlèvement ezoya avant o bino bozelaka Yesu Masia enlèvement ezoya kala mingi te to chose les questions enlèvement nzoka boyebaki te nzambe azolakisa nga enlèvement na ta Noé bate biso kaka Noé ateyaki baboyaki koyoka nzoka c'était aussi enlèvement ozomona bato ye bato bakoti ekangami bato o baboyaki koyoka nzambe bakufi moni bato wana nyonso o baoke na lieu de tourment bakei o bake na lieu de repos bakei yebisanga enlèvement Yesu Masia ntango Yesu akoya bakufi bakosekwa to ntango o mokili bato bakomona Jésus ndenge Jésus akoya ndenge to mokili mobimba place baza baomona Yesu na armée na ye siko yebisanga bato wana bakufaki baomona ende biso tomona ye vivant boye te bango ekomi lolenge mosusu ke bakufi nanu liboso bakosekwa mais mpona bango déjà enlèvement esalamaki enlèvement nini tozoloba na moment oyo biso toza mokili c'est le moment ya kobandone masumu ya kotika mabe ya komilengeli parce que ntango enlèvement na yo ekoya yo oyebi te ya yo enlèvement ezali nanu liwa liboso to yo kokoma pena mobange ya bwa mobange ntango Yesu akoya ozomona lengela temps travailler pour na temps na yo ngonga o nzambe accordé na se na moi awa nzambe azoloba na nga na ntango o Jésus azomata pe likolo nzoka c'était aussi azolakisa biso susu enlèvement ndenge ekosalama Yesu aye na mokili abotami mama yo na nga toye na mokili tobotami tokoli alors Jésus asali sa mission après accueilli na enlèvement enlèvement na c'était quand les jours azomata ozonga pa tata na ye ndenge pe biso to na mokili o mukolo to kozonga pa tata na biso c'est l'esprit qui monte molimo na biso ekomata mpo nzoto ekomata nango te kati molimo na biso kozwa nzoto nde ekomata Jésus azwi nzoto ya sika akufi ozomona akufi asekwi azosekwa wana azwi nzoto ya sika azomata nango likolo papa nzambe azoyebisanga ezalaki mpe enlèvement enlèvement faut bomona yango epa Jésus enlèvement faut bomona yango na temps Noé enlèvement ngai pe na ekososola na kiti nango lisusu po bomoni nenga na sosola rapenda soki molimo asungi ngai na ekososola na bia yango enlèvement ucho sala mape kala mingi te bato bayebaki te bamilengelaki te na corona bato balolenge bakeli bato bamilengelaki te bato bakei briske omona papa na mama bavai na kati ya ndaku liwa Yesu moko atikali moko akei moko atikali eza pe na baforme kaka ya enlèvement liwa pe na mokili eza kaka forme ya enlèvement milengela po oyebi ntango toyebi ngonga te ntango liwa ekoya eye kamati okei otiki biso ti yo okei ndenge ozokende wana ozokende kati na bonzambe enlèvement nisiko yo ovanda aokozia po yo ovandi susu te yo maintenant toketiko na mboka bakufi nde bible ezoloba laisser les morts terrer leurs morts yo nde oza na biso na bino communication eza esu te boyokana eza esu te loba nakoma moto abeza esprit nake koluka banganga ndenge nani Saul akende koluka po invokelenga bamort nayoka bango ozomona mais ka boye relation eza esu te biso na bango siko nzamba yebi ayi kotalisa nga révélation moko boye botala makambo oyo ezosala kala te awa nayebisaki bino ke makambo ezoya bato bakokufa lokola bandindi ngonga penze komi mabe makasi nzambe azwa lokumu tokomi na ta moko boye biso bana nzambe toyoka kaka nyonso toyoka te eza ta ya repentance nalali kola azolakisa nga makambo nini nzambe aolakisa nga c'était comme voiture comme bateau comme quelque chose kaka lokola une maison eya baplace oyo tomemaka bana ye misusu kosala baje bandenge tokotaka ye moni okota boye oyebi ke nakesala je ou bien nakesala eloko moko boye mama namona biso nyonso tokotaki na likambo yango na place yango bandeko na ngai namona na sauté pou na bimi ngato na sauté wana na ko comprendre que eza piège na sauté bandeko porte ekangami tongo porte ekangami bandeko na nga namona siko kolo laksanga na misuka ya molimo ndezaka omona loin nazomona na musika bandeko na biso batikali kuna na ngambo bakangamaki kuna bandeko bazolela bayebaki te bazolela makasi po bayebaki te siko bazoloba bazongi
bakei lokola ndeti bakei ndeti omona voyage kwa bakei bazolela façon baolela bandeko na biso wana batiki biso bazolela makasi porte ekanga moye baya lisusu kote biso tozali ezali te naye kosangisa yango na ndoto moko boye nazwaka enlèvement nini oyo bato bazosala makambo ya refoule nabetela bino yango bandeko na nga sikoyo bakangai bato ebele bato telema ebele telema banoir telema mpe baafricain telema mpe baekolo na biso na bapembe me baza baafricain bafukamisi bango balanda ye baotina bazamba mindele baki na bamikanda na bango bandeko na ngai nga nazoya basoda na bakute na nga batuni ngai yoke wapi yo vandaka wapi nga nayebisi bango nga navandaka boye nawuti mpa moninga na nga na okende babisi ngai pesa biso dokima na yo bandeko na saki nazali ka na reception boyebi reception wana révélation nazwi reception nalakisi bango batali boye babi yo leka naleka ekai ngai moko bawana nyonso bakangaki bango en genou mpe ya kobeta ya bafimbu tant toza nango eza temps ya kosombaka loso te ya kosombaka mai te nde tolobaki ya farine te ya kozwa makambo ezali awa komedite yango mpenza matin midi soir aussi ça va t'aider à tant tozali towela tango ngonga bandeko na nga kana 2 jours oyo naye comprendre eloko mo boye par la prière nazobondela et là j'ai rentré maintenant malobe bandi kobimanga maloba wane bandi obimanga boyoka malobe ezobimanga na kati ya prière ya 2 jours tokotaki nazoloba nzambe nayebi otanga te nayebi ebele te me na mokio nayebi na ngongo oyo pesinga parce que na perdre temps na ngati na perdre temps na nga na kindumba na lokuta na moyipi mais Seigneur tu m'as sauvé ozoka losambo oyo mpe kokosala yango Seigneur tu m'as sauvé lokolo sauvé nga obikisi ngai na ngonga oyo pesinga na temps oyo pesinga ye nazwi yango lokola talent ntongo oyo okabolaki batalent ntongo ozobeta biso lisese ezalaki lisese te mokolo ya jugement dès le jour tu vas nous demander talent na yo oyo napesaki yo talent wana mpa na biso lelo ndenge nasosoli ndenge ebimaki nga talent wana na comprendre yango ke nzambe apesa o nini bando yo botamaki nokola eya na ndoto mo oyo nde ignorant ndoto wana miso olota ozo évangéliser to miso olota ozobinela kolo to miso ozolota ozosanjola ye ozoyembela ye na butu to miso olota ndoto moko boye ya malamu oza na eloko moko kati na yo soko mitali malamu oyebaki nzambe apesa yo yango nga nzambe abenganga na révélation azoloba na nga wana kala azoyebisa nga nasali yo moteyi ya bana basi wana ntango nazoluka liwa nakufa moto ya masumu okeye na ekobo okeye kosouffrir nde balobi na nga nasali yo moteyi ya bana basi ntango kolo asali nga moteyi ya bana basi ezalaka kala me ntongo ngonga ekoki nzambe ayaki lisusu ayebisi nga Rebeka nga nde moto nabengi yo nde jour namona mpe bapierre jour namona pierre oloba na nga au jour jésus otala nga oyo nabetela bino mokolo nazalaka na mari na ndako ayedenga kobongisa misala jésus ntongo abeti porte nayebaka te eza jésus ntongo nake fongola porte nde namoni ke jésus aye me aye na badisciple na ye nyonso me bango balobaki te nayokaki mpe te jésus koloba nayambi visite na bango ndenge mama nyonso na ndako songa na koti na ndako natondisami na esengo yesu aleki na badisciple siko nazokanga porte mpo naya siko na salon biso nyonso na ambiance namona nkolo ekotalela nga nini nde nasutuka na pongi me nde na ngonga ya pele na nga nde jésus ayekoyebisanga ke nga nde nabengi yo mpe naye koyeba aye lisusu ayekoyebisanga ke bozwa kombo na nga bokoti yango partout omoni mission bokota kombo na nga partout même esika kombo na nga ekota ate bokota kombo na nga yango yo moto ozoboya kombo ya yesu masiya ki aza nzambe c'est le moment ya osala attention parce que tant oyo tozali loba tookosa loba toevante mais si ya vrai ke tomoni mpena nzambe koloba ke bozwa kombo na nga bokota yango partout yo kobanga prison te yo kobanga prison te lelo baapôtre paul oyo bino bolingaka mingi bajean bajean oyo ya patmos
bolula bango ti ba Jérémie bosepela na ba prophète Jérémie bosepela na bato oyo ya Bible mais bato ya Bible eza na bato bakota ba prison mpona Jésus wana yo sepene mpona amoni eka na kombo mais eza na bato bandimaki Yesu ti na kati na boloko soki ke tokende boloko mpo tooteya Jésus ndenge bato bakoma obangisa bino na Israel ya balobi oyo azoteya Jésus lokola Nzambe bakende boloko mais nga ku boloko wana deya na lota mpe na lota na kati nga mpe mpo na nga Yesu ya Nzambe non changer ndeni Jésus de Nazareth ya Nzambe mpona ke prison te bo mokolo wana nga nazana bosonga na bakainga na ke prison bana nga batikali mais nga etani ngai te nga lola na ngai nga linga na nga Nzambe koleka bana nga botuna ye nga linga na nga Nzambe koleka mbali nga to mbali ayebisa nga Rebeka esimba te yo kote évangile te yo kosalela Nzambe te Nzambe akokende na mutu lokola yo te soki yo ke te ya Nzambe nga no tokabwani Dieu me voit il est vivant. Cet homme-là, il est vivant, il n'est pas mort. Je l'ai dit comme ça. Ce qui est au Kabwana, pour nga kete Nzambe na ngana lingaka ina tatola ye. Ce qui yango kabola biso na ndimi bo kabwani wana pona Yesu. Nga ndima nanga. Ba bengela nga kutu batuna nga bien. Na mona makambo wana yango na lobango na osalela. Wa koloba mutu lokwa yote nga lelo mutu na sanga China. Na lokoti kichi. Na lokoti fleur. Na vandi Yesu ya Nzambe pe totange lisusu mikolo ye na ye natange na mutu Yesu azali kolo pamba te Nzambe mutu asekwisa ye na ndimi yango nga Rebeka na motema pe na lobi yango polele na miso ya mokili mobimba na tatoli ke Yesu ya Nzambe pe na obikisama po na tatoli ozomona nazali na ngai te nga mama bandeko na ngai bandeko na ngai tika oyebe boyeba te pourquoi na lokota kichi na lokota fleur bino nde bososola te nalinga natalisa bino ke nazanga mbongo ofuta ya kiti te nazanga epe mbongo kosomba kiti te nga Rebeka nga nasomba bakiti nga nasomba bambetu na bwaka nasomba lisu nasomba me na ngonga suka Nzambe azwi nyonso apréféré na lokota na vanda na te évangile nakoma mutu pamba mpona Nzambe abosantu oui yango bino nde bokompona te akolobango nzoka nga na olobango boyeba te eza kwa riche mo bo esko yo aye se retrouver na kati ya pauvreté na kati ya pauvre siko ya aza na kimia na kati ya pauvreté ne bino siko bato boyebaka esango ke azalaki na mbongo akokai mpe kosomba kiti na mbongo mais Rebeka aza fiere ya kiti na loko te siko na loko te ko bapesi nga kopesa pa Yesu taka molimo ya Nzambe amema yo kende ozwa eloko oyo molimo ya Nzambe amema yo nazalela yango fiere so boyeba te est-ce que kiti ya kiti onga mpe nasombi na mbongo na nga na kosalela o fiere nasalela yango fiere mpo ezala kolokota bino nde bokomprena te ya biloko ezanga ntinaka bien kobandisama na nga moko ntina te ya na ntina baloba yo Nzambe oyo Nzambe akolobela moto okoya yo te malobelanga nazalaki kovanda bandeko na nga tala tolinga Yesu koleka nyonso na obeta bino lisolo me toleka tozala na message me boseka mpe na ondamo nga alinga boseka baya Nzambe nayebi Satana alingaka te boseka me nga alingaka boseka mpo Nzambe na bino alingaka boseka nasekisa bino me soki oseki kaka makasi na kati lisolo soki oseki makasi na kati lisolo na obeta bino lisolo mo eleka papa kosika te ezaka makambo eleka kala histoire me bandeko mpe baseka nebi yo mopo oseka na yo poza no mutema mabe makasi te me oseka no kaka to nazalaka na libala wana komi na zemi ya mwana suka bana Nzambe siko tellement makambo ekoma kokomela nga na ba problème ekoma kokomela nga na satanda ete na koza na zemi parce que nayebi déjà makambo esili tongo papa so ebisanga fo bima na ndako na nga kasi okende ngai sikoyo nabengaki 115 leta na apesi nga place te na bana naki comme ya benga nga na chambre musu na kekota na chambre wana mususu chambre ya bana weza li solo to partager bana Nzambe akosika te po ya solo mais to beta biso siko na ndenga li solo na ndenga mabiete bana Nzambe basika ndambo siko koto na kene na chambre bana nga babenga nga koto na kota kuna mama nde kuna na komena ba vertige ba maladie na komena na zemi siko nga déjà na yeki nongo kokata kolambela frère na bino na bana olambela na ngai susu yo frère te po nga na olambela yo zo bundisa nga na olambela oli susu te siko na komaki na place na nga siko frère siko akoma osomba pe biloko na ye moi siko yo tonga yo boy kolambela muninga moi pe biloko muninga lamba apesa yo ezate donc nakomi kodoka
Parce que on a comme na maladie wana na ke pas médecin nde sika bakende koyeba ke ba vertige eza apamba te bapesi bakisi ezosimba te naza nde na zemi nalelaki makasi kutu nzambe akobimisa nde mwana ngo mobimba ya kozwa ye parceke yo mona wapi papa libala yango yo esili mpe nga mutu nasisi yango te yo nzambe nde osisi yango ndeni nga nake kosiretrouve na zemi nakobokola yango mwana ngo ndenge nini peuple de Sion nakosa bino te kolo ya nzambe aza témoin na maboko nazalaki su na mbongo te soki ya ebele nazalaki na maboko ezalaki nga ba 3500 à 4000 euros nazalaki nango siko nazo ba commerce moyen na sa esu ezate makambo ebebi alors bilo nyonso naza na ofuna bimisoro kende Congo bateka ngo na Congo siko yo na kosuka wapi ona lakisa bino mwa muki wana nzambe na nga siko ba maladie esalaki nga na ba vertige na nde na bando ndima te ke tokoko ma place wana mekolo abi ekomi faut quitter doki nge bando lekelanga nga siko na bande ko yebisa Yesu atia kimia abongola kama kamtoko bien nzambe na boyaki pona ni nzamba boyaki parce que ekomaki ya matata em frère abeti yo azu bible boyaki wa frère na bino to beta lisolo ya témoignage te parce que lisolo na omema bino nde po seka boyeba kiza moi 100 place to wuti parce que to na komaki kuna na ebi na zemi ba vertige wana na ndo lia te moi pe na lia frère mutakenda ka winza somba bilo na ya lambara so ngape mwana lia bilo na ezate moi pe na senga eke pesa nga na nzala na kufa na mwana na libumu ezate nakangi ka motema na ndeko na nga na banzala na nga wana navandika na banzala na ngai sikoyo vertige banaka na kati ya chambre wana vertige bandinga siko moi kokombola pe chambre ngo pena bien ezalaki te nakomaki kaka koyebisa bana na bino ya mikolo bolokota ada bokecha poubelle bokelokota wana nga na olala bolokota oyo ya bwaki bango so ya sopi sala oyo boye wama siko chambre ka place na lala kanga moso na lokoti boye babwaki nga na poubelle nde ezalaki soin mais koto chambre wana bana baosakana ezalaki soin te siko biloko na kati ya ndako wana ezalaki talaka ya chambre bana yo pe mama babengani okomiki kaka kuna donc ezalaki kaka insupportable mais siko frère alobi bon mwana ngo ya Yesu avanda na salite boye te oza moto na lokuta ezalaki bonga bandeno koseksanga kobundisanga donc ya bavanti bima kende kobengana nga wana na obengana nga soki aye akutinga ezalaki penda guerre ye po na nga na bana to bima to kena biso azoyebisa biso misusu bobima bobenga la police so 115 azwi bino te bobenga la police po bokisima ndia bokende siko nga da na benga ki nanga bayisinga baluka na place ya munene frère ondima te bandeko na ndako wana ka wana bete bino tokoti ko place wa sika siko mukomusu frère lobi na ngala mbaso chaka madesu na ya so alamba madesu le lendemain susu olamba susu ya lisusu alamba bando lamba nyango mipanji so na dongo alambe frère na bino si oyo tuna ni frère olamba siko soko bilamba webi frère oyemba nzemo ni wanga siko na chambre kuna ya nzala vertige ngande ona bino ya na kata siko na lalika bowe na betela ka mama sera aseki siko tana lali na mona frère oyemba na ngambo Ejipito molilie wana omeka siko na ngambo Israela pole bimie esika Yesu aza banaka kaka mama balali wana biso kote na biso ya molili balali na mona kaka muli bilamba akei siko nabimi na kezwa mai natali chambre na a chambre propre papa bungisi chambre siko biloko ya zolamba solo nazo kufa moya kosenga ezate siko nazo nkaya ya na bebe na bino libumu nazo na kala chambre na kelala ye pali kotika te na ngambo Ejipito molili na ngambo Israela wana ngambo Israela wana za koto chambre na ye pole biso chambre to ki no te meza salite na bana bizarre na ngambo Ejipito molili na ngambo Israela pole bimi esika Yesu aza banaka kaka balali wala suka bwaki pasteur na ndo tala mingi libanga ke baseri mwana Hollande évangile Roger Baka wasuka baki bana baka balali nena eba jeto ezanga jeto imachinjala na kichwa na sina ke passer na moi ndofana na 4e étage na bisi soki olingo ke château rouge osome opesa na peso mbongo sale anga bakusi na okokate vertige
mais so lelo na lié tom suna se retrouver na hôpital na bane ko simba te so za eloko ya kolamba bwakilanga ser wana na linga kay mingi yende ser na bando bise ko ko defara mbongo intérêt te so lingo defa mbongo intérêt nga leki no nazali ya ozo mbongo ofuta na tandam ndambo mais ko salela ba mbongo intérêt te tellement ba bien fait etikalaka ya fongola congété abwakilanga ngai bana nzambi ya ngai ngape na yeti na ngambo isaye la pole pe bibie boseki c'est bon non tant oza nango na nga boseka ngai bakobotolanga nyonso misengo babotolanga te awa boseka awa tozwa cinéma pe awa tokota lola mais na ngande boza na stress te amen peuple de Sion ni nanga na ebisa bino tozonga siko na mamba série wana ngeka boseka mwa muke omona ki banjembo musu ezali ba kilo penda jeto pa mutu na yo le moment ezali linga yesu koleka mobali bichi na yango so tali ba passe to uta ba passe pe to mona oyebi ke mambo esila mais koko komisa muninga mu enemité po bomona ke na vie okoko nyukwa mela mobali to nyukwa meli mwasi na yo mais lobi afuti yo monnaie de singe ozomona mais na moment où to seki na biso ya lisolo maintenant tango wana ezaki pasi parce que etana zaki nango ezaki eta moko mutu akobwakela muninga chetote pendant que libumpe na njala zomone bien te donc oya mutu ezali enlèvement ezosala makala te na nose bino enlèvement kala te bao baotikala bacomprendre nini oyo eza enlèvement eza na mva mosusu ekoya ozalaki na mwana maboko otikali maboko pamba va wana ezwi mwana na yo otikali maboko pamba moto akozala na zemi citation moko yelie pa libumu ekiti masimbi mwana te ozomona alors kozwaka enlèvement te kaka ke tozela koya yesu masiya ndenge alakaki biso enlèvement ekokokutela ata na bisi na kati ya camion ozotambola na kati ya voiture eza bato mosusu babima bamata avion bazonga te eza bato mosusu babimaki bazonga te eza moto mosusu papa azalaki kobela akeka bohôpital na ta ya crise ou bien corona to maladi nyonso papa azongi lisusu te alors mwasi atikali ye moko to mobali atikali ye moko akoloba pe enlèvement esalami na ndako na nga nazalaki na mobali na nga ke atiki ngai donc enlèvement bongama tango oyebi te ngonga oyebi te tokosomba loso mais loso ekopesa bomoi te vie ekopesa bomoi te ya malamu ezali tozozonga so na repentance tozongela basenema wana la repentance ya turo ekozala matata parce que naye comprendre ke kino lelo bana basi bazotravaille na baépice bandeko na ngai oyebi makambo bino bozosala nayebi te na moment oyo évangile déjà ekoti partout bozosala yango na nko to bozopona pena faire na nko to bolingi botikala bandoki ya nko ozomona nayebi te bato bazobetela bino bamasolo ke nabimaki na nzoto nakendaki na nzoto nalalaki na nzoto bamakambo wana babetela bino wana nga nayebi eloko moko bomonaka nzoto bomona mukoloka nde nakufa nde namona eloko oyo te bozo comprendre bozwa témoignage soki témoignage na ngai ezalaki msu na bajournaliste mais eroto msu bamilliers de gens baotalango balinga baposenga baquestion explique biso na obieta okufaki eleka ndeni ozomona kufa eza nini mpe kokabwana na nzoto ezalaka ndenge nini mpe mutu so akufa esama ndenge nini nde na baquestion na balinga mpe koyede ozomona soki mutu alali mpo molimo na ye ebima ekabwana nzoto o bandoki basalaka wana eza makambo ya nzambe te o baesprit mabe esalaka wana bademo babetela bino oyo nalalaki na bimi wana na pambani na zongi na kei kasanganika bukanga lonzo na ke matadiki bala place Rebeka na osomba malala aketambusa na zandu eza wana te kobima na nzoto nga na mona première fois ya pasi te ya kobima na nzoto ya souffrance eza botu na basala nzambe ya solo na yokaki opepa ndoi na Rebeka na témoignage na ye kobima nzoto ya solo eza liwa esprit na yo kosati ki pas se retrouver quelque part oui âme na yo se singana ou bien ndenga na Saint-Esprit banda ko interpeller ngata onyoso na mona âme na nga ndenge lelaka na omona mwana va na olela molimo na nga ndenge lela yo soko ozo kontika nzela ba avortement âme na yo ko lela mukula suka ke bandeko na ngai
et surtout yo molimo mosato alobela ko lote et surtout nzamba talaka yo te ndeko nalobi keba e danger na bato bazala na mutuya na miso ya nzambe lukaka nzamba sala ko reproche lukaka nzamba laksoka etana pe mabe na yo po eba na kosunga yo pote omilengele po tango oyebi te ngonga pe oyebi te ndeko na ngai mukona azobima na nzoto wa ba ange baye nazomona nde mutu atelemaka nde mutu akitaka nde mutu akabwana na corps na ye nde bazwi ya mati na betela bino kozonga pe tomba ange baye zongisa nga na zongisi pe makolo nga lokwa nde tozonga na chassette na zongi na lali position na kutaki nango mais kokabwana oke boyokaka nzambe ya lola reste là-bas nzambe ya lola aye kozwa mutu awa na se na mokili bandeko po amata lola kakende wana ou bien nzambe apese message ou bien alakise likambo babetela bino masolo me babetela bino masolo nyonso te bato lokuta mpe botika kokosa bana na nzambe bobetela biso nde tobotaka bana mpe tobakisaka likolo nango mpasi ya kobota ezalaki makasi matata bandeko nayebisa bino soki nzambe aye ozwa wana na nzoto na molimo mpenza alinga kabola oke moni so quelque chose loba sala ngolu nde bible ezoloba je fais grâce à qui le veut mais soki alinga yokisa yo eleki mpasi ya obota na yokaki on peut pas Rebecca et l'équipe passe au bout to na yoki Rebecca le bianga bia muto le mama solo ponga pe na yoka yango nzamba okabolo na nzoto na ye moko akabolo am na corps ya nzoto nde yoka pasi penda ya makasi bana na nzambe pasi penzo yoka pasi douleur vraiment ezo soir ezo sala penda pasi penza na monango tu oyo sutuka boy ndo biki esalaka pasi esika nzoto ne kozala esalaka pasi mpo nzoto etikalisa molimo ekoniokwama pasi me babetela bino masolo yango lokwa bilomo ya pete bavoyage astral moko ya buzoba bana na nzambe mosusu bamonana bamakambo wana te bamona lokola makambo moko spécial nzoka ya wana eza ya kindoki eza bandoki nde bakendaka na bango wana ka lokwa mwana soso oyekola kopumbwe me ya nzambe penda ya Israel ya bosantu nayebisi bino mokona akendaki ya suka a voyage kolo yaki kozwa na kenda ilola bandeko position na mona nzambe nde nayebisa bino bobanga nakucheka na kicha vandi maolobelo te avant ka na kiti na bokonchi maolobelo te na kepe kuna na mona ni ange ni mutwe ni eloko mutu ayebisanga likamba ndeko na sutuki tina ezonga kokende nanga kutona ndo kende na omata malembe tona bi Jésus sauve moi na oganga Jésus nde na ndi omata na rapidité mais tona moni kolo kuna na mona ki aloba ke lote alobi to ozwa message ke yebisa babamba kisa fufu to levir mais position na mona ki ende position ko banga bande ko ce moment tozonga sur na repentance to landa enseignement bien jamais muto ko koma na niveau babalana na banyama bazo sala yango balani na banzete nga na mona mariage ya nzete na mutu mariage ya Tour Eiffel na mutu na mona mariage ya ozo mona mutu oganga mama na confesser azoke confesser passer rapport na nini azoke ko sangana na o eloko babengi épice concombre do bino bozui épice ya ba pondu o to komo lambela pondu bandeko bokomi tina niveau penda bolala na épice fruits oh bah le bito manger 5 fruits par la journée donc il pose du fruit moko comme si le quoi papa en tout cas makambo est comme grave ce qu'on attend nini yo ke ça ba makambo na ngonga oh en tout cas ça on encore au salaire on encore c'est les moments tous on a repentance to milengele parce que ta nzamabe biwa o ezo ya bande konanga luka nzambe na famille na yo vraiment et comme itako luka nzambe na famille na bana na papa ya koluka nzambe lokola taeza ngonge kokito luka nzambe na bosolo repentance sincère na lobaki yango tanga lisumu na kombo na yango babiloko tozo sa lelo lobito ko faire face na yango te peuple de Sion na ngai na yebisa bino na beta ki onka l'air na côté na profondeur te monita o nzamba pesio na biluke loko nzamba pesa yo o utiliser yango utiliser o yo zanango eko bengela o makambo oyo zaki na yango te tala lelo nazalika na témoignage bendelinga makambo suso na yaki nango te nzamba eko bakisela nga lobi te ya repentance sincère bandeko na ngai
to se repentir to tika na biso masumu biso ba basi ekendela biso pe ne loko moko te ba papa pe botika na bino mabe ekokende biso ne loko te ekomema biso nulle part masumu tozo sala ekomema biso place moko te c'est le moment que tout se repentir to ndimela Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi po tozwa bomo ya seko ozomona tozozonga na bino na repentance sincère pona koluka nzambe ona bo solo vraiment na kati ya mozindo la profondeur appelle la profondeur to lengela temps parce que liwa ezoya ekozala lokola lèvement bandeko ekokamata bandeko na biso na se na mabele awo namoni baonde baolela bamilengelaki te bamibongisaki te bakei bazolela ndeko est-ce que eza kana yo te est-ce que yo yemba Yesu na motema na vraiment mobimba est-ce que yo ti lelo bandeko nanga bozosala ka bapratique wana te ya mabe kotonga bozaka nango na kindoki na motema mabe na méchanceté boza nango na et surtout jalousie penda ya pamba so monika mutu bozo kaka poso sale mabe otafune olia ye hypocrisie kati na biso totie Yesu na motema te totie Yesu na munoko dépouillement mama Rebecca ngakuna tie na kangi gorge na ngai po elamba na lati eza bablambo moni bablambo esuka aw o esuki de aw na kote esuki aw elakisanga munene ezanga munene mo espace munene et on lakisanga pe ba awa ba place moni robe na ngai eza bongo donc yango mo na tie fula o na tie fula tende bino boyela mama Rebecca fo bomba akingo bomba maboko na lati po eza robe ya bongo nga na kolata elamba ndenge kolo aloba na nga na lata na kolata te po bino bozolinga biso tolata moni bato baolata awa batie boye wana bakangi wana basali boye wana na kati na bango babandoki na kati na bango babandoki bana nzamba solo te na kati na bango babima pe bapumbwa pe balia pe bato bamela pe makila ya bato me base débrouiller bible ezoloba nini bakokoma bakozala lokola ba brebis mais baza ba lourd ravisseur bango nde bato bazo dévorer kutu nga kutu bakamba hypocrisie na linga yango te ya nga hypocrite na linga yango te na sango te po bino bolobi na sala nga sala o Yesu alobi sala nzambe na nga lobela nga pas lobela basali na ibana na ye o balobela nga alors ce n'est pas n'importe qui bokomi na bino ka boso omoni ka mutu alati polo o mama Rebecca zela nazoya na nini na mateya ya dépouillement video o ezo Holanda o na olakisa bino bobwaka bilamba na bino nyonso te na olakisa bino nde nini boko sala pantalon ndeni kokoma jupe na olakisa bino naza nango ndeni bokofunga bobwaka bilamba na bino kitoko te ba o na ba dépouiller pantalon te bozela video ezoya na olakisa bino ni boko bwaka nini boko bwaka te pe ni boko modifier pour aider bino ndenge bozo regretter bilamba na bino ebele to longola hypocrisie to linga nzambe na motema ya solo na lingi na tu na olelo apa ko yamba Yesu yamba apa makamno so yo yamba pe manzamba pesa yo na tanzamba pesa yo suko pona Yesu o salelo te olanda bato ba bangisa bino luka ote ya Yesu azanzambe tuko lobata eloko moko na par na Yesu banda yo botama nzamba salela bolamu to yo koki ata ko témoigner na mokili oyo bao nyonso o bazana mokili oyo basaleli nzambe te na kati na bobokanisa te ke eloko nzambe eza te baboko salela ngo bakundi tala wana yo kunda tala na ekobo na kindoki yo kunda etala na moyibi yo kundi tala nga moyibi nazalaki na yango nga moto ya matata nga na biso bino nazalaki matata bajete nga so na peso explication ndimanga so ndiminga te na soteli yo to bandi bitumba po nga ona yebisa koma ondimanga te nga nde mutu na yebi ya vérité yo kota makam na duchi po ani yo nani ale na soteli yo to bandi bitumba ta bitumba nga na ndawo bunda bolo babat nyonso ba olongwa maison mère koloba wata olongwa maison mère te so meka koloba héritier olongwa maison mère to bandi bitumba ta bitumba na ndawo bunda sa raison molimo mabe sko nzambe wa longonga na molimo mabe na otatola na nzambe na na olakisa batu Yesu Masia o ya ngai na olakisa batu ke Yesu azali kolo nzambe akangola nga na esprit mauvais nzambe abikisinga nzambe akomisinga boy sko yo nzambe asalela eloko te na mokili obanda yo botama nzamba salela eloko te boyeba likambo di tala wana soki ya tala wana nzamba pesaka bato o mutu apesaka bato serviteur mo akabola batala yo tika na serviteur eza Jésus nzambe
wa bengaka wa tali kabo nde tala moni dona yo yango na tala omoni likabo na yo yango na tala soko zaka na tala ya guérison ya bandoto ya nini luka nde multiplier yango po mukola suka wana batu baza ta 5 ko chilola omoni nga Rebeka na ko sala tout pona luka ta barema pa Saint Esprit ayana apesanga na ye labino na kacha bato balandanga so boza mili na ndambo l'essentiel ata 5 babika kala nzela na nga yanga ka lola Yesu talon pesa ngai talon pesa ngai tala 5 personnes ngai liboso na papa bayamba Yesu po na ngaleki na mwana no babika po na ngai mwana yo talon pesa ngai tala na multiplier don nango pesa ngai ya courage na ebotanga te me na ke nango papa ozomona tala courage opesa ngai na kotisi courage wana na mikolo bo mona pe msusu na koma na pe bo ba filmer nga na train hotel sang malam na ina cheli no video ozomona courage na ngai na quand même na ganeta amona njunju papia mpe njunju opamba te balongola nga pe soni opamba te yo na mona mwasa na aniata personnalité yo mona nga na niata personnalité sikoyo kinjunju nyonso bapesaka balongola nga soni na vie siko pona te évangélisation na yoka na esoni na obanga nani na otelema wapi nazo binela kolo kutu na balabala na binela kai kutu tina babisi batu baotala nga boye nga na obinela nzambe siko batu baotala nga nazo élever oye matinga na mutema na sali yango na miniti wana pona lokumu ya nzambe na nga na yoki ye soni te siko nde na bwaka soni bo siko tala na ngai yo mama yebi basi kombe baza na soni basi kombe baokoka te avandika na bisi bwa obinela nzambe na ndeni azaka na ndako esika secret na ndeni na okoka te ka boye na garde no bwa telemi ka boye louange yeli abandine ko bina akoka na ete nga na zo rege na mboko ekutela nga na garde no mais façon na bino ozo idete doko ba isinga Rebeka zu mukanda façon na bina ya ona banga mutako botola ninga nyonso misengo ko seka ko botola ti wana mboka na ngai village na vanda. C'est le moment de se repentir, c'est le moment de zongela Yesu na motema pe mobimba. Liwo ezoya eko kamata batu na ba obozo na ba provision bo liango te. Ezaka te bo sali provision lo sambo bo sate. Ezaka te bo sali provision ya bo nzambe makasi bo sate. Bo sate ndeni. Kala mingi tande bo uti na 2 jours ya prière ya biblique. Ngai na bino to sali loko nzamba kangolanga na cancer. Total abatu pe mususu bakopeka kozwa ngolu wana na kati wana na ko préparer bino to me petoli to koti na bino to ko sala adoration ngana bino butu mobimba to vandi penda to beta genou ngana bino na mutu na ndaku na ebo ebika to za batu nyonso to la na mama Rebeka to zwaki nini oyo bobenga oni communiquer lelo date o biso nyonso to za genou adoration louange kembo zonga na ye Kembozana. Baoba yembara nan je te loue, tu es Dieu. Moi na kena mula izate wana iza français za bino. Bozwa wana. Ba misusu ba yemba nini nzembo nini yango na français susu. Bo yemba nini. Ba nzembo za ebele ya français, plus ya français ebele kimanga. Ozane to yembela nzambe butu wana. Bo prépara déjà bo banda ko chonde na mtu kalate to so date nini to ça la repentance to mi peto ne Moïse ba ise bisa bana Israël ba mi peto po ba ya pananga alia adoration bo koma ne bo lesa mabumu ne bo sa provision awa pe to commencer sa provision ya lo sambo ya ba adoration ya ba louange butu penda to sangani ngai na bino à genoux mkompa c'est ça la ngana bika na kasher bongo ngana omema bino na ondo lenge ndenga bikisa ngai oya kolanda nzamba lobana bato beba obika na nzela na yo bato beba kota lola na nzela na yo oya kosala akosala repentance solo osala ndenga na sai na ngai repentance solo lelo na biki tala lelo mutu pena bomona ngane na sinya te ngana na courage neba otanga pe ate mais au moins pena mutu oyo tanga na Bible bongo Jobe azongisi a soki baka bongo temba ndeko bolimbisi fosala bofoza kana courage ozomona poza pe na nzambe posa nzambe ngana oyo kana ka soni mutotanga bono kwa mtali kukuma Rebeka loba trop
mais so babisika tanga bikukume banidi soki na classe yaka ndeni na classe ezaka so mais professeur akoti alobi prof akoti abi test wana boza nango mutu na tableau ya so ekomi tuna baninga baotanga bien tuna ngane to mukuse yo naza basilité mais omona lokwa mutu ekomi basili na omona kokwanza mais nzamba bi Rebeka na ngai mawe kota na lingala ozomona ki awa pino mona to awa pina Job combien? Il faut que la Bible, hein? Job 16, 29. Tango asa akoki mbula tuku misato na mwambe. Zomona tuku misato na mwambe. 38 tuku misato na mwambe. Na bokonzia Yuda Akab mwana ya makambo posala ngo fozaka na Yesu so nzamba tindera te na osango te so ne baboya moki mobimba na yoka te mais pona nzamba Israël pona nzamba kangolanga pona nzamba abikisanga na otanga le Bible na mishu ya bino to okay nango bongo molimo mosatu pa okela ma wana wasunganga waya otala ngai mo mtatindenga atanga bien ça ti matanga sko kena ukabongo osa bien oyebi ke makambo nyonso nasalaka awa ya koseka nzambe mpe asekaka na bino boyebi botuna asekaka oni mosata asekaka na bino moko mosusu nzambe aoseka video nango nasala ya français oso comprendre asekaka moko mosusu nalala bo abenga na telefone kolo abenga ngai abima mosala na osepena mais bino bomonaka ayi botanga te bilo ni repeka obeta wana yaya osepena olokwaka mbala osepena toza basi ofuto sepelisa nzambe toza basi ofuto sala malamu nzambe asepela toza basi ofuto honore nzambe toza basi ofuto tika mabe tokanga makolo yesu azwa kembo toza basi ofuto évangéliser mobali na biso totutela etolo toza basi tokota na repentance akota biso na mboka sanctification toza basi oke liboso na ye penda toleki mpe boye tokoti lola kosatala moi tobanda ye na ye me tobwakisa ye tolanda yesu biso ndeni tozowuta pa yesu na monoko me na motema towana yesu te na buto yokoka baninga balali bino boye kobundisa baninga esala marandeni yo sa musano kuna tika pe baninga basa musana bango yo ndeni otika territoire no pokota territoire baninga nzambe mutu nyonso akotika nzela na ipo akota nzela na ngaba kutana onde bakutana na sol na lobi yango yeux de tout le monde ton na yena ko évangéliser kombo na obligé mutu te mais na batu nyonso ba ye mission contre ma vie yo pe koma contre bango ponga na bengisi bango te bango bakoti na nzela na nga bango moko bamona ke nzambe ngana okumisa nzambe atika bana ite ya solo pena bandako na baba tatu na baba solo za mwana nzambe nga force ote nga na kangyo na makasi tondi ma Jésus ke azali nzambe nga na teikaka mais so yo kyo ndimi obikisami ozomona ta eza mabe ngonga eza mabe to milengela pota eza mabe enlèvement ezali na beteli bino sama na tangwa Noé so bolimbo tokota na profondeur nzamba osunga biso tokota na profondeur par rapport à ba commentaire na bino soki pe Jésus bo comprendre na bino te que Jésus aye na mokila botami bo so comprendre Jésus a botami Jésus a kolichi Jésus a kufi Jésus a sekwi Jésus a zwinjo to asika Jésus a mati likolo bo comprendre ngwa lèvement te bo comprendre wantu bo muno lokola eke rapide ke makasi pendant que loko eza pete enlèvement sama na tangwa Yesu Masia bon batu nyonso bakende te po anika Jésus mo kasi bon modèle Yesu ti apesa nde muto okufa mais aosekwa po amata na lola fwa zwa nzoto asika donc Yesu alata nzoto asika o mata na lola nde yango mona bato bakufa ki ba osekwa bazwi nzoto asika ba mati na lola mais so yo mona oka makasi pona yo olobi la profondeur appelle la profondeur so mona o profondeur to bimi na profondeur to ketika likola profondeur abuke po yo usani o sosola liwape ekoza na famille bobota madisi kufa ya ezwa batu yo tikala tala ngai papa azate mama azate bakenda batika nga na mokili oyo bango bakenda pona bango esili tana nga pe yango oyo nazosala funa milengele papa akenda mama pe akenda batu babotinga bango bali to basangani babotinga siko bango bali bakei batikinga siko ngai nde natikali aw funa évangéliser na sa musana na nzambe na ndenge ya tindeli nga talent pesa ki ngai na yebi ke bo comprendre talent
talent eza don oyo bapesa yo don wana yango talent na yo multiplier yango. O mama Rebecca alobaki te multiplier talent na yo ngonga ekoki botelema tokende kosala mosala nkolo ngonga ekoki so balobi na biso bokokoma bama paster te bokotema na cher te ata na winch te ata na balabala te ata na YouTube oyo te ata na internet évangéliser éternel. Ye moko ozwa so ba video na biso ye moko opesa mutu batu na ye bando kotala ye pe batu ba olanda ye ba obika na nzela na ye évangéliser talent nzambe apesi yo luka molimo mosato asokola akangola asekusa badona yo afongola misu pe matoi pe obanda koyoka akata yo monoko circoncision lobi mama sera circoncision esalama. Amen. Video na biso kokisi 1 heure de temps nanga na bisa bino temps otozoya bato ebele ba okufa mais ba olela mingi po ba oyeba tante bango bakanise ba oleka na élection mais élection nzambe oya na bisa bino déjà élection zoya nzambe alobaki osala différence entre ba oya ye na ba oya ye te c'est le moment to se repentir soki oza na mabe obomba benganga confesser mabe wana soki olingo confesser na lokuta po ya kobwaka venin na yo pa biso eleka te ba matoyo ekatama ngenga ton yo obetaka bo biso mode to yebaka o fo mutu loba na okato otalo bolo kwa ndako ezika ozomona mais mwana nzamba solo nzambe pa olubaza ya solo ozomona ba oya lokuta totala bino kwa ndako ezika c'est le moment to se repentir poto ke lola ne ko sa ta musuka yango awa ta o kato mona to musu yo ke repos to musu ke lieu de tourment to musu okokota tendeti ngana obika na obika ponza mbala singa ngo plusieurs fois na obika mais tant yo musu yo ozui révélation na ngote mais otiaki ba loso otiaki ba masango mais olia yango te okende c'est le moment to se repentir c'est le moment to tikape mabango to kenango wapi mibali tolingaki basali biso ya minene tokoma basi kolela to koma ba femme seli ba to kana te lelo na ki ba femme seli o batala ba pesa biso tika to salela ngo so ba boy biso na cher bande ko to awa pesa cher na nganga pe kolwa krela nga cher alokotela nga fleur alokotela kitcha salenga yemo cher na ye na vandi awa lokotela nga na ampuli tala nde na vandi ya Yesu na Yesu mwana na nzambe pe moko alukela nga telefone ngai yo na vandi na ote akasango malamu kandi bomoni ngao nyonso na zana ngwa wa Yesu mtapesi nga pona évangéliser yo okotalola pepo ye batalani ni yo zana yango talani ni yo zana ngo talani ni yo zali na yango eloko nini nzamba pesa lokola tala nini likaboni yo zana ona maboko nini onzamba pesa yo nini onzamba simbisa yo nini nzamba tiakati na yo ozomona o mama Rebecca nzamba benganga koto ya kosunga sunga mama Rebecca nzamba pesa benganga na likambo ya ngape na mona makambo makasi zala pembe na ta muto na nzambe moko osunga musala nzambe wana etambola malampo nzamba pesa omiso komona musika okangela biso pe ta bandoki ozomona o mama Rebecca ngane na zabwe na donde singa pe bokota ko loba na bisaka nzambe bongo la pena malobe ko maka mateya melisa nga rulona pona na epate kombo na si cette terre ozomona na lobela ka yo mobala libala ozoma poko loba de na loba ngo nga sutu nga loba bien na lokwa Moïse to papa na ebo loba nga na ebo loba siko isanga ka makambu na wana ya somo wana ya makasi wana ya bien wa soka tiango bien mo tieka abo mabia bosomona pona na maloba na courage na makasi na nyonso siko ka a lui-même ndenge Bible lobi na zozo loba na ona tiana munoko na yo to évangéliser dikamuni ni so oyo zana oyebisa nkolo na vazi disponible est-ce que ngai opesa nga talenté likabo ochakati na ngai te okenga na kope ko multiplier mukola suka tongo koloba na ngata na pesa kiyo pema na pesa kiyo likabo na tiaki kati na yo likabo ngoni boyibe ata mission obweki kosana mokili te bandeko bokosa na te po bolanda bato yo luka yo yeba oya yo poza nango so mwana mwasi lokwa Rebecca baboy bazui ba grâce bangolu wana babiso batozui ba grâce bangolu yango tozana biso bato mikicha osomona yango tozaba bato komikicha na bondela pona bino video esuki awa sino te tokena omulai tosuka awa toyeba ta eza mabe bato beba okufa me na moni ba olela makasi po bayeba ete osomona bandeko bobanga ta bobanga te makambo oya kolia famine mais bobanga soliwe Yesu est-ce que vous êtes prête vraiment ozomona kobanga nzala te mais banga ke soko kufi lelo est-ce que vous êtes prête est-ce que okota penda lola oza pe asir na motema na vraiment okota lola nzambe oya na bisa nzambe
na lingiti mukuna oyo na kufa na ya kuna na mone lo mona salaki na ki révéler na ngote et ça nga passe parce que pendant que naza se na moyo na ma ona ko mona na ko sanga passe na ona ko kokate kitisela nga nyonso na misali la repentance ana mokili potango ezana awa kuna repentance exista kate Yesu yokelanga mawa zungiselanga nyonso ekoko kondane ngai liboso na bato pe liboso ba ange pe liboso na Nzambe kitiselanga ngo nyonso na ba révélation ngana iba nini na kusala na makambo wana ngana misalela pona luka lobi koko ute pai na yo pe Nzambe na bolingo na akitiselinga nga makambo ya akitiselinga kuta somo ya somo so na bete bino wana na kobete bino te te wana ya privé mama Rebecca yo betaka nyonso nyonso wana ya bomba wana ninga kondane nga ya na lola siko kola kitiseli ngai siko eza somo siko tala na zungulu wana eswaka mais na sila nango na se na moi est-ce que yo senga makambo ko kondane yo na lola ekita osila nango na se na moi na pesi bino pe brancher o mama Rebecca aloba te na pesi bino mayele bana osenga makambo ko kondane yo yo bana osisangwa faire face na Satan poaza ana sina moi senga Nzambe pardon bongisa na Nzambe luka boyoka na Nzambe mikitisa liboso parole de Dieu tosa ye banga ye tambola na crainte na ye tia maloba na ye na misala po yo mona vie éternelle mokili vanité ya tolala na mibal tozuli tombate ozomona tozwe ya noté toboti pe banango tovandi pe boemso ovandi botali lobi Seigneur po to ibarate mboko kenda te mapate koya banga Nzambe tambola na crainte Nzambe Nzambe wana za na bolinga te bato bazaye ba hypocrite ce n'est pas bien bisika boza to gumbi mitu to bondeli na kombo na Yesu Masia Yahweh Nzambe ya Israël Nzambe ya Bosantu le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob de tout puissant le créateur de toutes choses mokonza l'univers ezayo Nzambe na nguya nyonso to tatoli yo to lobi ozali Nzambe to confesser na miso bato mokili oyo po te biso yo pesa biso ka bomoi pour le si tu crois tu verras la gloire de Dieu toujours croire na mitema na biso po yo yebi eza na se ya mitema na biso ke Yesu ozali Nzambe yango na oyo andimaki te soki ya tatoli yo andimi yo pe na motema na mobimba kolo tika te oyeba na kobikisa pe molimo mosanta sunga ndenga zo kosunga biso awa na se na moi po yo loba na ngai masumu na elimbisami mais sala attention poza na mokili ya se mokili etondisami na masumu o Nzamba bomoi batela libota na yo batela bana na yo simba mitema ya bana na yo kolo Yesu Masia pe kangola baona ba masumu ekangi bango pe leki bango na makasi sala bango ngolo tala ndenge okangola na molimo mabe ndenge okangola pe fu de garda na molimo mabe obongwani te papa tu es le même hier aujourd'hui éternellement tika te bolingo na yo etalisama na bao bazoluka yo me baza na force te ya okabwana masumu eza makasi koleka bango Nzambe mimonisa deva pesho wana ke yo longa lisumu oza na makasi koleka masumu wana kangola banano bazala libre ta aujourd'hui tu m'as rendu libre opesinga liberté lelo nazotatola yo lelo navanda na kimia na koma oseka po te yo Nzambe na ngai okordenga cette opportunité cordé na bango pe na repentance sero bazo salaka ba milengele parce que liweza koya oyezali pe moko ya lèvement batumsu bazo kende batumsu ba otika biso tika te Yesu Masia bolamu na yo etalisama tala makambo pesa kingo talisa kinga so na lobi ngo malamu te sosoli sanga pona Yesu na video asima ko ngo malamu mais ba comprendre que enlèvement so sama bato ebele ba kolela po ba milengela kite ba ibaki ba kufa ba ibaki ka ba obika me ba kufi Nzambe alola benga bana on a repentance ba o eza bango samo mayele kati na baba sosola keza bango bakota na repentance ba melengele potango eza mabe lokumu ezongi pa na Nzamba Bosantu zo contrôle la vidéo yo mema yango bisiko ko mema yango na kombo na Yesu Masia na bonde bonabi amen ta eza mabe ngonga eza mabe peuple Israël peuple de Sion to kabwani awa talinga rabino mingi je vous aime beaucoup ba oya Nzambe ya solo vraiment na ebipe bulinganga je vous aime beaucoup tika Nzamba Israël apambola bino po teinture na bino za bien devisa bino aspirer na miel chemaske oza toujours boania et kitoko na miso kolo na yo Nzamba Bosantu apambola bino bye.